Voilà, fidèle internaute du monde entier, vraiment merci parce que vous aurez toujours branché et belé à Rolanda Bisso à travers le site internet www.congo direct TV. Il y a Vienanga mon boss, Vienanga Kati, Arnaud Donvouma le réalisateur noble vraiment. Et c'est un belé, n'est pas vraiment la minute oh et longueur d'Aralisou Moupayate, Sandrine Mungoza, la valeur de la presse congolaise yeyo. Na cadre on sala vraiment n'a que bon mon amour ya makas ndeka epela na ville nefsa Kinshasa, mais toi ko sala musala na lequel bino lelo vraiment monto se pesa bino mikolo net za ko kanga ma travers ye Blaise Mabanza net le ko kanga kati so sala ni so maramnya ko loba na éviter vraiment star na bino yeyo na mbele bino vraiment bonjour. Ouais, bonjour Sandrine, moi c'est Kitoko ya Katia ya Congo bato bazo sala on air ya Congo, on air ya presse ya internet donc ba benga bino bana internatrice. La banane. Internaute. Internaute, ce internaute, c'est ce qui ni maramna on peut za passer moi. Danger au saralate. Vous avez na kata musala na vraiment le na mona na tenga mona moni vena live. Yo mo vivre quand ndé to tournaka. La condition pas ici même bambara. Donc on tourner la banzala. On tourner donc atamolo meleza ata moi si ah, kolia si le bala ndago te mutamta liya pas là-bas mais il y a boulot pene bonga pena ba boulot tant ezala pena malamu ezali boye tournage boye bozo lia parce que ba tuna tuna mupe na pesi pe mote sika zali ba tuna mupe ba yebi ndenge makambo ezalaka mais siko talaka ka lelo yo makambo tu beba ya osala te banza bino bino landa nani ba makambo bimisa ko kaka soni te wana obimisa wana olanda nani deni nguta wa siko makambo nzambe motaka sala wa yo ka soni te babinza matanga keli mokili akeli na bilo nyonso mokili apesi aebisi Adam na Eve bapesa bakombo na biloko nyonso bamoni na mokili yola nzambe mutatindi parce que bakombo pe Adam na Eve bana opesa wana ezali inspiration et ouite pa ya nzambe ta le futo même refuto luka to comprendre parole de Dieu to comprendre katsa bonzambe makambu nyonso ezala mokili bakombo nyonso ewite pa nzambe siko nzambe yemoka yoka sonité na bible pa komate ke obo bakombo oyo ne bolobaka mais oyo boloba ngo taloba bongo te yolanda ka bible ba muso ba na misa ba mikete yoloba ngo obanga te minganga baloba ngo ndeni babanga te c'est la santé ne bongo ba anti minganga bela so ye ba sala opération ba bibo maman en tout cas de sala opération Sandrine avant lui faut peinter munganga alo babongo so tu nie pe papa munganga na pente nini ebisho mukinza et puis mona munganga ngo papa pena responsable atanga peta muso assistant aux États-Unis le ka ba docteur na biso docteur mukwange docteur mukwange pa biso ke faut pente mukinza le ka ba opérer voler yo ka sona ni donc pas Blaise Mabanza ndeko mabe vraiment tala sa l'identité na vraiment sur la minute idole lona nga idole nanga ezalaka kaba mama sasi na loba loba on peut trop na continuera koloba idole nanga kaba mama sasi mais la za ba descendant ya ba vienga Dios descendant ya ba vienga Dios fils propre premier fils propre ya Lisala Ngomba d'ailleurs nazana sengo pona ucho pesa yo honneur le 14 ezaki date ya kufaki on a qui na profil na what ouais donc na ucho pesa yo honneur na uti ko honorer tala ba exemple malamu ngo ba mona ra Blaise Mabanza vrai zo ba mais tala ma danger te osala donc ba projet pesa ça va vantine osala na se ya buzo ba kaka mais to sa makamwa bien ba to ba comprendre te lipambole zo ya kaka donc kibuzo ba auto na ngo ezali juste interprétation ozo mona en aligné un peu na faire comprendre moi bandeko bazo tala biso parce que moi ba to mususu bazo comprendre biso mal musalo biso salaka oyo ezali juste interprétation eza pena lo lenge na bisote donc de vrai zo ba o ezaka interprétation na ola ksa batu ke ba vrai zo ba ya danger kutu ko lekanga lisu bazalaka ndete lo mona ocho sala ya mamba prière batu ba bioza ko se monker la nzambe te nzambe yemoka yebike o na sala ezali interprétation nzamba jijara moto na théâtre te ezate so na théâtre finga ba batu nzamba bi ayele kwa jouera ba rôle finga ba ta kota lola te tola théâtre tola théâtre ojua mutu mo mutia malamu mukola suka nzamba abi ye na théâtre na jouera mwana malamu boyeta ne banyoko la ke na théâtre akota lola te nzamba ojijo ande wa théâtre abika o eza boulot eza interprétation tola ka batu ndenge nini batu msupe ba se monkaka na nzambe tola ka batu ndenge nini batu msupe baza ba vrai bazoba mona pena vrai zoba nga utu la za torse ni na kilote mais ba zoba msupe atamola ni
Si on a un artiste comédien, Moussa Langezali interprétation. Parce que ceux-là qui ont interprété le caractère et Batou. Batou, ce qu'on va faire, c'est le roi Ngaï. Oh, il y a des gens qui ont interprété. N'a pas interprété. So nga bobi na osala nzambe parce que moto a joué na film à Jésus ou a joué rôle ya Pilato. Est-ce que bolobani? Ngala. Ah nga za bikolo nyonso. Ah, ide le sako wana uto no pana. De le sako za inspiration na ngala. Lo ba ngo la lo bien bien monsieur Belé. Le sako za inspiration na ngai. Mbuta maseba yebi. Mbuta maseba yebi esikani lo sako wana bima. Et ute pa ya maman moko azala na venir wa masebe. Maman na zaso azo legara obine lo sako abili boso mbongo mosanto ya la raté batinda ki biso to bima la ba marche melelo yo ba komi ba ministre maman na mtano répondre bongo est-ce que biso zo to moni ka to tumola ka maman lo sako bon tango ya brifi te tango ndeko na nga ye ndenga na pesi yango ouais to sali dio parce que nga na za océan dans la minute on naza ko fula nde bato oh tikabu oh mais nga na fula bato oh ba fula aussi ba fula ndenge so nga ba fula ndenge nini parce que ba fula yo ndeti nga na fula ndeti nani ntukanga ba donc oh na mona pena makasi koleka losako ezate na mona brifi na mona kintu mto fula parce que na losako na mukinza oyo obeti lisolo awa obi yana ya sepela na makasi nino mona liboso vraiment na mona nanu oyo lobi wana o grand frère nga sepela na ngo holilo ngaza na London o lobati mto loba makambo nga na lobati siko se mutata koma mukinza et ala ngo lisumu te me bato wa bangango siko makambo ezaka lisumu me botanga ngo oh mais yo mo yebito yebi yo moko na kuzu place ozaka yo moko na tata botanga na bakombo makambo nini botanga bakombo ni bobengaka to benga na kuzu jusqu'au comme ça on dit lipa on dit mikati tango benga na kuzu wala nzamba okoma o lisumu mais solo bino mukinza na Bible ba na Genèse et Apocalypse et na place moko te ba biso tango mukinza bi oza lisumu banzo bi na yebi pe moi kala lukuta mabe ti le lobi mosali o passante bana combien de temps na ndo ye mwana na ngayo mais na minute nde o kangi siko honnête 27 ans de carrière artistique donc nazaraki vraiment patient na eu formation nanga comme il faut vie mobimba ya lisalango ma vie artistique mobimba ya lisalango ngani nazaraki pire petit na ye na troupe na ye to pire petit na ye quand tu as bureau nazaraki pire petit na nazaraki na kati groupe na ye na memenaki ba saki na inautika ye ngana inautika lisalango matanga o jouer na ba zunge tala ka ba comédie kala ba zunge na o etika lisalango ba o jouer na ba takinga na o etika lisalango ba zo jouer na ba siatula et pas à mon nib production na capella wana paix à son âme mon nib production ngai petit mukie na mema saki na o etika ye na mona ba siatula na okamwa na o etika lisalango mbe pa ba jouer ya Maurice na pesi mbote sika ali ozomona donc na eu formation ebele pa lisalangomba na l'équipe pa maître pai vient na ngai mon président maître pai mangwa ndenge wana na l'équipe pa na ye ko pana to zo yo ka vraiment te daika bankoti bakanai bakanai kaka ndenge makambo ezalaka parce que ngai epai ya maître pai na nouvelle oyenge ngam na ba répétition ngam na no sala rôle à maître pai na ba répétition na sala rôle à maître pai ce maître pai azati na répétition na tournage maître pai tanga roya ba expliquer ngape na ko expliquer na bi président rôle na yo eza boye makambo na lo beza vrai ngai pas maître pai mutano tchanga ba ka ezaka mundueri pour na bana olia ba esobe na bana olia bango eyebani papa ba yebi ndo enda ndo sala ke a bloquer mwanda ndo bana olinga na bimate parce que batawa na via bana ko privilégier beaucoup plus bana chango ba pire petit na ye bon le quoi azaki na ba vision na ye ya obeta ya osala lise boy bana ko privilégier ba petit bana uta na bango ta chango yo talent mais ba tout fait oka nga sikolo kana na uta ngaba donc moi étouffement bani basali kiri na bango mais au monde balobaka talent eza lokola milinga so kanya ona maboko suka suka bimakaka do bakanganga 27 ans lelo nzamba lobi bon sikoyo to banda makambo ngo nzambe pe na bolingo na lobi bon lokola oumeli pendant 27 ans ezaki na lection na formation siko na pesi 20 ans de règne donc na minute otika na 20 ans liboso 20 ans na pouvoir à 20 ans na minute si na ba idée na ba gagi au sala par jour 5 ti 20 ans aux alaka na ba idée na banyango depuis février ti na mois auto zalo na sina sali 8700 quelques gars c'est quoi boy 8000 chaque gag na idée nango na tika lo bandela ta comédie moroté 8000
bagadi nyonso depuis na bandi banda février na ba chaîne na bato na minute oyo nazali artiste comédien le plus téléchargé na ba téléphone na yela idéologie na ngai na moins d'une minute mutaseki donc normalement na zaboye gouvernement il faut ba ça la pena monument na ngai ba tiango na victoire on a la place des artistes idéologie on a na ngoza idéologie mo donc c'est que comme facile na téléphone autant même na nzela mobile au Congo tom mobile non mbanda ba kanda na ba stress aussi ka téléphone pour le temps on na ko kuta courir ati o luka ba CD tsaka na DVD courir ati mais ramba mona chombo oseki na kata bis oseki na nzela voyage oseki donc ba 30 secondes ba 45 secondes ba 1 minute ba 10 minutes ba to ba oseka yango moni ba tout balandi mulongo ba tout balandi ba monsieur komi o et le balbara vrai zo be komi o vrai kizengi ba sali pe gag vrai kizengi monsieur komi pe o okotuna kana secret monsieur komi o ba tout ba tiki ba pièce ba komi kaka ba gag ya ko sekisa kaka ki vrai zo ba donc vraiment ba pesanga merci pour ba briefi pe bazalaka na bango ti mais ndenge ba bimide na bimisi lelo te il faut que ça rappelle quand même reconnaissant oui ba vie pe ba komo kota na kati ba idéologie ngo de ba pièce silingala parce que le monde tout si c'est mon carrière comme ça ba gag aussi qui ça na vida ngo carrière donc non innovation de luka na éviter ba fan na poto mo kilimo bimba vraiment o bolana rassemble ngo to kota na ba théâtre na ba musique na ba nani mais et le reprenez ça les que minutes au pende que bagage pende ba bele si la to comme biso ba kizengi en tout cas nga ba na ndimi ngo za blaze mabanza penza na ndimi ngo penza lelo donc to luka innovation na théâtre na musique mutu mo kana lo mo boy oh no ba monate et lo mo boya sika biloko mo pe Rolanda non fo bon ndima bi se tant e bele ka nda bi 20 ans na ye bo accorder yango en tout cas maman bande ko na biso ba otala biso parce que ba mindele ba lo baka le temps c'est de l'argent ozomona ils étaient aussi battu temps moulaï moi inédita battu babanda rovanda vanda katala kaida ngo suka ndenge ni na kende to comme ça battu ba fainéant ba vanda na ba palais moi qui ba samedi dimanche peut-être cette semaine mutu tam so auti boulot na ye auti caillou azongi 17h na palais faut je peut terre là la polo la muka 4h siko yo tchelie pièce moko tala moulaï premier épisode inédita deuxième inédita to mo 10 le 10h édita wana c'est la oseka mais so la nota ne blaze mabanza azo seka na base donc ko seka moko continuel donc ko seka en continu de ba les fonds en continu 30 secondes à seki à seki 1 minute à seki à seki même era musale coquille là la téléphone kaka c'est mo wa kizengi ba stress ezolo ngotala bande ko na biso surtout bande ko na sa poto ba travailler mingi ozomona ba mboka ba paya ebi ma mboka mopaya mama makambeza ke belé za lokwa mboka na yo moko te ko to mona makambo mukanda ko to mona makambo boye ko to mona donc muto mona ba stress ko za la trop yango fo biso to sala ka boye ba biloko boye ndina za na souci makasi au moins chaque semaine na tourna ba ndeko na ba vivre batne ko na ba seka ba longola ba stress na linga sika na linga tena yoka mona poto mo mutu mona poto asaki crise hol mutu bote ya ona yaka ngaza kwa munganga na poso bande ko na ba za la bonne santé seka ba to lokola ba papi mpunga le gouverneur na kati Afrique d'ici le prêtre boss des boss Didier Chombo boss des boss petit Jésus ba kaska sereka poison de Djobu bande ko na bazali belé maman oyo souci ezali basekaka pour kanda c'est ça kuna za mboka moluki bake ko luka tant bazo bunda pona ko luka azongi pané bo atali blaze mabanza ezali ko ameli kisi nga ba melanga tongo voilà ba melanga pena tongo midi poko puis chaque jour kiro wapi ezate ba tie premier épisode au pièce moko boye la vie du couple la vie ingrédient batie premier épisode du lelo batiki bino na posa boko mo zela sous une semaine pour le mitu na mais idée osuka na osuka neni te wala eza lokwa to bakisela bango lisu ba problème na mitu azela ba suspense et que ma paseka ba problème ba toza ba problème ebele ya oluka la yo ba bakisela sous ba problème na yo pièce wana osuka ndenge nini te na bouleverser ba fenêtre ba yo kilanga kana bato balinga
Ok, le candidat de Moussala, vraiment. N'a écouté nos Moussala, nos hommes, c'est belé. Moi, de la fin des années, moi, salutation numéro de téléphone, tout ce qui s'en a vu. Ouais, vraiment, moi, de la fin des années, Bandeko, Bazo, Landangai, fanatique, Nanga, Nalinga Ming. Malgré les difficultés, parce que nous tourné vraiment dans les difficultés. Nous avons la matérialité, nous avons la côté, les moyens athées. En tout cas, imiter Mamala, Monde, soutenir. Nous avons la bino. Vraiment. Si nous avons la sika morobo na lobby mabe, tout na ne loko morobo na sali mabe. Bolo balanga pe na ndenga bolingo. Kete koto yo, o beti mabe koto tamso sali bo pesi conseil na ndeko na bino. Na osa musalo po na bino. Eza lokwa yo za na mwana musala na ndako salaire. Bamo bando finga ye. Est-ce que vous patron malam? Bagaga ya Blaise Mabanza hotel on a bana otanga mukinza na tente bilo mo clair. Mais na français ya banangwa. Na français ya banangwa. Donc obligatoire. Et la tuni yo la sibo yo so ya bango. Ce qu'on a lingala ndo linga ye bango te. Complexe d'infériorité. Tout ça quoi envier mon donc ba langue ya bapaya. Ozomona. Oui, ça moi la sera à peinter mukinza tunyo papa, ça on appelle ça comment? Oui, ça y est gaz. Mais soit tunyo on est lingala. Allez, va là-bas. Alingala. Donc lingala te. Na France les loto zo loba na France na kati ya mibeko ya France constitution France. Ba koti ici makambo na kati ya classe na programme ya classe na bango. Bana ya ba 4 ans ba 5 ans déjà ba la bango neni ni moi c'est mbali bazalaka. Ozomona akasolongola moi na classe to ndima yo. Mona ne leta okanga yo moi na otanga te. Vous avez numéro contact moi deux personnes salutation. Na pesi mbote na Josué Kongolo na Caleb Kongolo apo maneno antivirus l'ombre noire. Na pesi mbote na les grands basketteurs na kati ya États-Unis, hein, Mafuta Christian basketteur a muneno azo sala honneur ya RDC, hein, Mafuta Christian, Chuma Moupe, Pichu Super Apeta, hein, Seven Wamanakio Fondation Seven Wamanakio, le Terminator Papa Schwag, Edgar Dienga Papa na Parisi, hein, des rayons, staff mobimba ya des rayons de Bundes. Na Bundes sona mobimba mota l'équipe bino azate, hein, Joël Cessa artiste musicien à danger, Misalanga Joël Cessa Fadegol Mata de Bundes, hein, Papa Ogin Tsakala na kati ya France, Alex Fumwampata na kati ya Angola, prêtre ya Angola Alex Fumwampata na kobosa na yo jamais, Christine Doudi na États-Unis, hein, Aziz Khan bambote na bino ngona nono mbenza la lumière de Bruxelles, hein, moi c'est à peine moi so azongalisa Bruxelles na nono makolo, hein, muninga na yo nono makolo vraiment makola, hein, bambote na bino ngona Arlette Zoua mama na Kerve Kambaji, hein, bambote na bino ngona Bijou Mujinga moi c'est kitoko moi so ayebi bonzambe ayebi penza nzambe, hein, na pesi mbote na batu tu ya poto o balinga nga ba fanatique na nga o bozo lembanga te nga pe na olemba bino te. Bon continuer à soutenir nga bo pesa nga ba conseil bisika mabe ezali to bongisa numéro de téléphone ezali plus 243 997 65 83 66. Voilà sur bengai rozwangai na yamba téléphone nga moko na WhatsApp na imo vraiment donc ma soleil est partout quoi. Na dans au station comédie sous canal des antiques émissions. Problème est ça c'est le écoute monsieur écoute bima ko tout voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Na remercie jour yo semaine passée tant to kutana ino ebisenga ke utsolongo la zemi. Oh ya. Yo moi na nzela oh. Semaine passée to kutana. Nga to kutana ki nga. Tout est dans la vie. Qui la bonne samedi. Ebisenga ya na utsolongo la semaine. Ya mukoni kindo kipado bafana donc comme la souka boula nete nous sommes à la fin de cette émission na remercier vraiment cordon na ngai idée qui kwedi na li na ngana ko
pardon maman. Ah, tu connais vraiment. Quand on a deux qui couent, vraiment merci pour ce Zali. Na pesi ba chef nangana surtout libana mboka un nouveau maman le noble vraiment. Na pesi mbote les sous na sayon si on a mon vieux ainsi que Titi de Bundes Export agence oh vraiment et ça là que 2 semaines aussi biloko na yo Titi de Bundes Export agence il y avait nanga Umberto Titi de Bundes Export na pesi mbote mbote belé parce que vous allez na maman Fifi na Rolande te arobora sima na ton article le micro oroboka na pesi mbote les sous te dit matin de 10 000 euros c'est quoi bolanda été ye comme des années na ebité écoute donc aloko sala na makambo awa na ebité na pesi mino mbote na tikeli assist émission na mo lo mo bo est sabino to mani prochainement yo faut ça la wana yo faut se kati te libala ngamo na coopérer le pays Canada comme moi Canada jo moi dans Canada la miti mais siko ye loko yo supporter ezaka éjaculation précoce ah éjaculation précoce mo wana idée ah kasi on faut supporter non supporter c'est donc comme Canada tant comme no balukeli oluki na mutu musu ba tout la mulu et grave bana poto na uti match moko na stade de Martirawa oyebi botulanga nini tozalaki na badiezola London City badiezola bazalaki wana agence London City oyo Congo distribution e butaleki yango aza te otindi biloko mamo ekomi tovandi wana na badiezola na bajibe mpiana mpo nga mikolo okombola ekomi mabanza mpiana toluka vita kisasa babuka na te olali tu obaluki nta olali balali yo so buka ne tayo mabanza mpiana vina ngebonga bande kolanga to vola kata stade boye Léopard ebeta contre équipe à France ba jouer nyonso bazaki wana ba kulukuta papala ba kasereka ba nani oyo tout ba jouer tout na terrain bedingo na te edingo jouer était na bosani ba tout na terrain biso to yemba soko poto to encourager ba joueur na biso ya Léopard bobi kana kata stade ndenga ambiance ezala mama yo yo mama yo 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 mama 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 yo 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 mama yo yo bande robotula nini nzoka ba français oyo bavandaka na RDC wa bango pe bayaki kokumisa équipe na bango France tango biso tozoyemba ba français balobi non lokola ba congolais bazoyemba boye baza ko encourager ba joueur na bango biso pe to encourager biso ba joueur mais soki to yembi nzembo na biso ya France ba yoka te foto yemba ka nzembo na bango pe ya RDC to yiba nzembo na bango ba français ba yibi nzembo na biso mama yoyo baba nyo yemba yango pe kaka na français sikoyo mère-toi, toi, mère-toi, toi, toi, mère-toi, toi, mère-toi, toi, mère-toi, toi, encore tout l'amour.